topesi bino mbote bisika banso ezomi bino pona kolanda magazine chrétienne na Lingala. Tozo fungola yango na manaka oyo. Saison de prémices na église de Mangembo Bandalungwa ekosi la lobby le 31 janvier 2023 kasi bolanda apôtre Fofindelo ndengeni ni asugisa kimposo oyo uti koleka. Saison de prémices na Mangembo Bandalungwa ezaka kase kokoba. Na poso oyo euti koleka, tozalaki na motindami na nkolo apôtre Fofindelo oyo autaki na Canada. Kasi na mateya na ye, alobelaki mingi na oyo etali kondima. Même ata Satana a commis 387 fois Satana akokoka kokanga yote. Aza mutu alokuta okoki ko bâtir vie na yote na mutu alokuta po yebi ke makambo nyonso alobaka ezali ya lokuta ndengeni yo ondima ko bâtir vie na yo na lokuta ya Satana. Est-ce que lo bate yi Satana mutu alokuta alors kotika te mutu alokuta aloba destin na yo Yesu asi atrasaki yango 2023 oyo loboko na Nzambe ekozala likolo na yo oyo nyonso ekangamaki efongwama bandoki nyonso ya libota bakweya autoroute na yo ici est salami ndima ezali silogante biso totambolaka na basilogante tozo komona loboko na Nzambe na 5 continents ya monde s'il vous plaît tellement moi engalela yo Yesu nde azali moi liloba Nzambe ezali Yesu akongala nyonso oyo bomba maki bamabanga nyonso Satana tiaki na nzela po yo tuta okotuta kango te réussite ezali partage no kolo apambola yo rendez-vous lobby le lendemain kozanga te tozali ba miracle esbongami merci papa Ndeko na ngai, saison de prémices na Mangembo Bandalungwa ekosila mokolo ya mibale na mobu koto ibale na tuku ibale na isato na sanza oyo ya yambo mikotisa pambate na suka nde tokozwa ya motuya. Lobby mardi 31 janvier 2023 nde engumba mokonzi Kinshasa ekoyamba Pape François kasi bolanda ndenge nini misala eza koleka na Notre-Dame de Lingwala. 31 janvier 2023 nde avion ya moto ya yambo ya église catholique oyo tobengi Pape François ekokita na mabele ya ngumba mokonzi Kinshasa na yango misala mizali kosalema na église catholique Notre-Dame ya Lingwala pona boyei na ye. Papa catéchiste alobi boye azako yapo ya ko yela biso bobenisi bwa Nzambe oyo azali motindami wa Nzambe ayeli biso obenisi wana pe toyokana biso banso tozala se eloko moko ote mboka na biso mingi penza ekende liboso ye azali motindami ya Nzambe ye muta remplaçaki Santo Petro akoyela biso bobenisi bwa Nzambe po mboka evanda calme otoza kotambola penza bien te alors lokola ngai na sambelaka na Saint Jean Baptiste babengi biso awa pona ya kozwa makaro pako ya mala biso le 2 na stade Kamaniora yango na kozwa makaro sima nango na kozonga na ngai na Saint Jean Baptiste na Bumbu. Boye ya Pape François na République démocratique du Congo eza kaka pona ba catholique te kasi eza pona koluka kimia na ekolo mobimba ya Congo to yamba ye na kimia boye malamu na Pape François. Ambiance ezoleka ndenge nini na cathédrale Notre-Dame de Lingwala ba mama bateki balobi boye na micro. Kaka pona koyamba Pape François Kinshasa awa na cathédrale Notre-Dame ambiance eza makasi bandeko baza kosala misala ya kobongisa tempelo ba banderole pe ezotiama bisika nyonso kasi ba mama oyo batekaka ba chapelet na bilamba ya mama Maria bango balobi boye tozozela na motema moko papa ya banebele papa ya mokili mobimba eza bakimbangiste eza ba protestant eza ba pasteur biso nyonso tozozela ye le 31 ezande likambu tozole vive pape RDC 2023 na moment oyo malgré nazalaki te bababi ezalaki na ne moko boye ayaka lisusu mais oyo tozovivre ye botomona farafara namona pape wana tozala posa libenisi wana tozozela na motema moko yambi papa toyambi yo toteka nyonso toteka bilamba toteka ba chapeau toteka ba t-shirt tozala ba drapele toana chapeau toana tout etali catholique
vente kitoko makasi papa koloba kuti okitisi kale tanga okitisa kaka boye esila lobi muswe ambiance eza makasi toteka bilamba papa polo maputa mpona koyamba papa mesa na biso yango mesa mama MK tozoteka nyonso oye mpona papa okozwa yango ndenge eza pe toza na esengo makasi toyambi papa maboko akofongwama toyambi ye na motema moko toza esengo kosepela makasi nyonso oyo eza kaka mpona kotalisa esengo oyo bandeko baza na yango mpona boyei ya Pape François na ekolo Congo Kinshasa. Ancien Désiré Kasendo ya église de Mangembo Bandal alimboleli biso lolenge nini moto akoki kokoma membre na kati ya église de Mangembo Bandal. Deborah Muzo azalaki wana. esalamaka ndenge nini mpo moto akoma membre na kati ya communauté ya église de Mangembo. Moko ya bakambi ya domaine de formation apesi biso badetail ndenge elekaka kuna pe alobi lisusu na tina ya motuya na oyo etali baaffermissement biblique. Boyoka ye. Po ete moto akoma membre na kati ya église na biso ya Mangembo eza lokola question oyo tuni ke po moto akoma médecin esengeli asala nini. eza ndenge moko mpe na enseignement oyo tozopesa awa po ete moto akoma membre ya église ya un processus oyo église atia na kati ya église na biso. La première des choses ezali ete esengeli o manifester posa wana volonté yo moko ya koya kobanda affermissement tango ye obandi affermissement na suka ya affermissement il y a toute une procédure et qu'on permettre yo que na suka ya procédure wana to intégrer yo na kati ya structure église comme membre église. Donc la seule condition est que obanda affermissement ezali ko permettre Moutou akola sur le plan spirituel ami ayeba pour se prendre en charge. La Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Alors tango bataire de cette église bazoteya du haut de la chair, il y a certaines questions moto za lango mais maya poser za terre. Mais l'église organisée, cadre moko approprié, affermissement, pour aider et permettre moutou. Même temps que vous avez affermissement, vous avez l'occasion de poser des questions sur des choses où peut-être mais il y a des choses que nous faisons par ignorance, par manque de connaissances. Yo en face du formateur, à cause en charge. Toutes les questions aux anango, vous avez l'occasion de poser ma question, vous avez ma réponse, et permettre yo au quota na katia connaissance. Donc enseignement ils allaient permettre mutu à kola sur le plan spirituel, ayeba neni ya kotanga maloba na Nzambe, ayeba neni ya kobondela na situation nyonso koyele na vie, oyeba ko se prendre en charge yo moko. Ndeko kosambela na kati ya église eza malamu kasi kokoma engagé na kati ya etonga na nkolo eza malamu koleka po kosalela Nzambe eza nde likambo ya engagement. Ba programme topé ba horaire ya ba affermissement et les ndenge nini na Mangembo Bandal bozo ba détail na elema oyo. Soki olingi okoma membre na église ya Mangembo Bandalungwa esengeli na yo liboso olanda ba affermissement na yango département ya Esdras na mokambi na yango ancien Désiré ba pesi biso ba horaire oyo boyo kandenge alobi. Tozali na programme oyo tobengi le programme accéléré. Pona bat oyo basalaka bazali na emploi du temps na bango ezali ko permettre d'organiser l'enseignement moko accéléré et au Salama chaque lundi de 16h à 18h à Oua, dans la église ya Mangembo. Wana ezali programme moko accéléré. Cela veut dire quoi? Et au Salama 2 fois par semaine, chaque lundi de 16h à 18h et chaque mercredi de 16h à 18h. Wana ezali module Otobengi, module accéléré. Dédé vous avez fait l'enseignement aux Pesama chaque dimanche. À la fin, il y a premier culte. Le coup, l'autre dimanche,
na suka ya kilt awa enseignement ezopesama bokomona bokotambola bokomona batelier ezali formé awa na baformateur bazopesa bafermissement mpona bato oyo bakotaka premier kilt komitungisa te à la fin ya premier kilt oye na pegnel okomona enseignement ezopesama okutana na bakambi mpe bakoenregistre yo obandi kozwa baenseignement biblique bafermissement ezali aussi na suka ya deuxième kilt suka ya deuxième kilt affermissement mpe ezopesama na kati na esika oyo soki oye na deuxième kilt na suka na yango oye awa okomona enseignement baffermissement eza kopesama donc ezali 3 fois par semaine 2 fois par semaine, c'est-à-dire lundi de 16h à 18h, mercredi de 16h à 18h pour le module accéléré et dimanche à la fin il y a premier kilt. Voilà, l'affermissement c'est de 10h à 12h et aussi la fin il y a deuxième kilt de 12h30 à 14h juste. Bafermissement eza malamu mpona moklisto nyonso pamba te ekosala ete olenda na esika moko po soki mopepe eye oningana te kasi otikala ngwi kaka na esika wana. Anuka 2023 ici ebandaki na église porte des cieux na limité 10e ri kasi bolanda ndenge nini prophète Joël Francis Tatou alobi na tinda na yango. Église porte des cieux ya prophète Joël Francis Tatou babongi selibana ya ingumba mokonzi Kinshasa nyonso milulu minene oyo babengi anuka bongo milulu yango ekobanda mokolo ya mercredi 18 janvier 2023 pe ekosukisa mokolo ya dimanche 26 février 2023 prophète alobi boyi. Tuka anuka 2023 tozela ngo makasi. Anuka 2023 ezobanda mercredi le 18 janvier 2023. Pesos à la clôturée dimanche le 26 février 2023. Tous un laborateur ébélé. Mais en tout cas, laborateur Nyoso, orateur Nabiso principal, à centre laborateur Nyoso, et un révérend évêque Espérance Mbakadi, Yamange Monde, Arzu Salabiso, honneur Touroyo. À côté abisso pour grand thème à nous qu'est ascension. Ascension c'est ce que bon matisi, bon mati. Donc combattre la molimo, combattre la spiritualité, combattre la finance, combattre sa famille na yo. Donc eza somo et dadi esprit to ebi grâce na ko mati sabatu. Na ba message na e na snebisa qui ba limite azwarango na mangembo na port des cieux. Pour port des cieux aloba. Donc papa koya côté abisso na temps et puis s'amelier tous à la peine apôtre Jonathan Mongali tous à la prophète Jogras Mwenze tous à la pasteur Irène Mandako maman ba ministère génération Joël Nyoso tous à la prophète héritier Mousseba génération Joël tous à la prophète Philippe Mukoma ya Gabon tous à la prophète Joël Francis Tatou ya Kinshasa péborateur en tout cas ils a plus grand programme yané et mon kaba rendez-vous minene n'est-ce pas sa francophonie. Anuka 2023 eza na batei ebele na mama na likambo a session topé bomati. Rendez-vous eza kaka moko mutu azanga te po eza 40 jours na limité 14e rue industrielle. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso elingi kolobaki magazine chrétien na lingala ekomi na suka kasi totangana no Bible. Merci na confiance au bozo continuer ko sala biso po boza ki bileli boso ba itandoke pona kolanda magazine chrétien na bino na lingala to suki si awa kasi to robosa na rate ko yebisa bino bo continuer kolanda biso na chaîne YouTube na biso MCL TV kolande bozo ba notification mais surtout bo s'abonner pour ki masolo et ki kitoko to pesi bino bye bye et à la prochaine.